Mbote mingi na baye nyonso bolinga mama Elia Nitu na pesi bino mbote mingi. Habari zenu, ebwe mavipi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? En fait, moi ça va si vous allez bien. Boni bino bande konanga. Est-ce que boza malamu? Kimia ezali. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa aza kobate la kimia ezali. Bino pe bande konanga boye bisanga e bino kote na bino ezandenge. Nini ndeka na lobaka. Na sepela kota ba commentaire na bino. Soki nazomona ke tuko wazima. So na bi ebwe fioti mama engeye mavimpi. Ezo salanga bien. Wone pesa nga su courage que ba bande konango batala nga baza bien. Et surtout naza mingi na ba poster ba commentaire na bino. À chaque fois ce qui émission eleki, boye baka kochaka ba commentaire, to solo na ba commentaire et ko sala malamu et ko permettre pe biso to ye ba ko continuer ko sala susu ba émission mususu. Et na ndeko mususu ko atala émission émission on a coaché la bino bomonaki dans ce qui émission ya pasteur Obamaki Mosle en Afrique du Sud. Alors à partir de l'émission on a ndeko moko moi c'est bengi a expliquer un peu problème na ye alingaka ko ya nan ka ya ndeko wana yekutu mobala tuba ki ko tuba mbeli azaki pe na position kosala nini ya koboma mais chance akofa kite abika ki donc ndeka baka émission et botaka émission mususu habari zenu. Et kozala pe malamu na ba commentaire. Ceux qui boza kokuba na ba commentaire que maman ni tala boye. Ceux qui polingi obenga numéro na téléphone ezali 06 15 31 69 90. Maman nanga mona pesi mbote za na Finlande. Maman Maria na pesi mbote. Numéro na téléphone na répétez-le yo ezali 06 15 31 69 90. 90 c'est tout ce qui m'a cassé 90. Il y a déjà numéro na nga téléphone. Merci mingi na bino nyonso ba obo disposateur na bino pona kotala nga to pe pona koyoka ngai. Merci na ndenge bo sepera na émission na bino ya préparons-nous pour le mariage. Avant de kota na émission, lelo tozo ke nokosolo la jalousie na kati ya famille. Tolo barake mwana babado babota makamama moko balingana makasi koleka bana o babota mi papa moko nzoka ba exception ezanga katena makamu nyonso. Avant de kota na lisolo lelo na kobanda na kosenga na bino lisali sinene na mesana kosenga bino. Bible lobi na biso ke toki ba kofungolela yo senga ba kopesa. Yango nga mama Elia Nitu naza kosenga bino tango nyonso naza kolela bino naza kosenga bino na lobi na bino boye. Bosunga ngai pona bana na nga baza na kati ya baza na Congo kuna boki nga naza deuxième mama ya bana ebele. Bana na nga bazali kuna na kati ya orphelinat. Le cœur d'une mère. Motema ya maman. Le cœur d'une mère. Baza kuna na Congo. Bana na nga bazola la malamu te. Bana na nga baza na besoin ya matela. Yango naza kobelela na bino nyonso obotaka mama Elia Nitu. Bino ba ebosepelaka na ba émission na nga. Na yebi ke émission na nga edakata mutu moko mibale pona zoka ba témoignage. Ndenge bobenga ke mama Nitu parti émission na ko mwasi malamu. Mama Nitu parti émission na yo na komi mobali malamu. Mama Nitu parti émission na yo na komi ko respecter mwasi na nga na komi ko respecter. Alors biso bakongo tolobaka kobasadilanga kobadilanga kobasadilanga kobamelelanga mazama kiozi. Naza kosenga bino mpona bana nanga naza besoin ya bamatela. Merci à toi Alexandra. Alexandra, merci, je te fais de gros bisous. Merci pour la matela ko tindela ki bana e komaki na lobaki boye ba maman to pe ba papa boza kotalanga. Matela moko eza na $40 ya premier prix. Oya likolo eza na 65 nga habito kena oya 65 te to kende kana oya $40. Naza na besoin ya 30 matela nena yebisiki bino. Jusque là nasi na zumbongo ya mama abiso. Naza déjà na mbongo ya 6 matela. Voilà. Naza déjà na mbongo ya 6 matela o naza nango na maboko. Mbongo ya 6 matela wana euti na bato misato. Oba pesenga mbongo asimatela. Yao naza kosenga na bino bandeko. Naza kosenga pona bana. Nga naza deuxième mama ya bana ebele. Bino pe boza ba deuxième mama ya bana wana baza na orphelinat o to bengi na kombo ya le cœur d'une mère. Baza pe bana na bino. Musapi moko sikola kelungite. Voilà pourquoi nga mama Elia Nitu naza kosenga na bino bo sunga bo biki nga na lakisaka.
Tant bana bakozo ba matela bokomona pe ndenge na kolakisa ndenge pe bakochela bango ba matela bokomona soko linga mama Elia nitu matela moko na $40 kokangela nga motema te sunga ngai nazo matela bana nanga basane balala na beleli ba papa kile na Irlande ya mama Chantal kile na beleli papa Zakari Tulomba na beleli pona matela papa Edodi ya wakana na beleli pona matela papa Jérémy na beleli papa Miezi na beleli papa Bernard Dialundama na beleli pona matela papa Roger Kela na beleli papa Tom Mawanga na beleli papa Mongai papa Mofa Mongai Kaviara Batu ya mama Eugénie Mongai pumonanga na beleli papa Jacques Chimpanzé na beleli papa nyonso na beleli bino ata na tengi komona wote oza papa otalaka mama Elia Nitu osepelaka na emission mama Elia Nitu mwasi nanga koma koseka mpona yo mama Elia Nitu mwasi nanga koma boye mpona yo mama Elia Nitu sikoyo basadilanga mamelanga mazama kiozo naza kosenga ya liselisi ya mama tela pona bana nanga baza na Congo mama leli pona bana ebokelanga mawako mama zolela pona bana nanga bana na Congo nazaka na posa bosunga ngai naza na fondation Eliane Neto association famille du cœur naza kosenga liselisi tokota na kati ya lisolo na biso lelo elobi boye ezana ndeko moko ya mwasi aza mwana pa na ngai mwana nanga moko ya mwasi abenga po ayebisanga ke mama Elia Nitu na yokaki emission osalaki ke bandeko moko endaka kokunda bandeko baswani baza koyokana te po baza bana papa moko ndeko na bango akufi baki na ba problème makasi nalandaki lisolo wana elelo soki na ye kopesa lisolo na nga eza parti ya émission osalaki ya journaliste na biso Valdi Tambwe oyo babokelaki maladi ya ligorodo na nzoto soki kolokoto soki pe ligorodo soki nini Valdi Tambwe yango wana mama na ye koyebisa olikamu nanga osola likamu nanga obeta lisolo nanga bandeko basani ni bayoka yango na ye kobeta bino lisolo na ye ndeko na biso lisolo na ye komo na ye Caro lisolo ya Caro eza boye Caro lebi mama Eliane mama na biso aboti biso tozali 5 mama na biso azaba mama oba bandi vi mwa bomwana mama boti na bomwana na kobota biso aboti ya nanga liboso na mobali mususu aboti nga naza mwana mibale na mobali mususu aye kobota baleki mibale balandinga na mobali mususu aye kobota su mwana na biso asuka na mobali mususu ce qui fait que mama boti bana 5 na mibali 4 mwana oya liboso mama boteki na jeunesse azalaka epai ya papa na ye mwana oya mibale azalaka na ye mama mibale oyo balanda wana na nsima bakende epai ya papa na bango oyo suka wana mosu azalaka na mama donc mama bande kobokola bango ndenge wana mama biso aza mama moko jamusket mama moko ba jamusket mama moko ba jeune donc mama moko abanda vi kala abanda vi na bomwana abandi kobota bana mais abalaki te azaki na ye femme seule avec beaucoup d'enfants 5 enfants ils ont déjà famille nombreuse. Alors moi na liboso bande koboka ma papa na ye ezeki papa na ye papa na zeko futele ba classe abandeki kotanga bien pe classe na ezokende malamu oyo mibale lokola papa na ye ezeki na ba moyen te akende classe malonga te moi akende penza classe eki lelo aki lobi ba bengani lelo aki lobi ba bengani mibale oyo mosu bakenda papa na bango futela bango classe bango pe bakolaka bien papa na bango oyo asuka wana mona ntuka mama bazalaka na ndaku na Caro oyo. Et alors, Caro lokola za jeune fille, n'est pas dans moine, 29 ans. Donc c'est ma fille. Caro azu chérie, Caro l'hôpital a biso to abana bandal, mo kotambola ndenge zala kaka ndaka kotambola kutana zia na moko boye. Na biso ndenge za websanga, kutana mwazia na moko boye, to kutana zia na wana ndenge zala kaka, asepeli na nganga pe na sepeli na eto biti masolo ndenge zala kaka masolo, par exemple sepeli na ngabi aobalanga azungi poto. Tango yo poto azungi poto abandi pe kokoma, toza pe kosolo la tout ça ndenge zala kaka, aye kopesa date ki aosa nini fiançailles. Akoya po aya kosala nga fiançailles kaka te anga sala mbala moko un pierre d'un coup asali fiançailles pesi na mongo libala mbala moko po basala ba démarche mwasi ya poto alobaki ki mariage religieux to sala ngo na poto po na poto na ba camarade na nga na bato na nga na préféré mariage na nga ya religieux eza na poto mais ba coutume o to sala nini to sala ngo ayesika ba famille bazali Caro na esengo na ye wana abeteli yani wana mwasi lisolo yana liboso
mari abeteli lisolo ayaya ne naza boye naza déjà na copain na ngai aza na poto tokutanaki na ye awa ndenge ezala kokebetela ya no lisolo mwana mama akepa mwana mama abeteli lisolo naza na copain na ngai osani azwa kobala nga azwaka na Paris akoya kobala nga nabia bon ozwi mpenza mobali nazwi mobali oyo mwana aza na 29 ans yaya wana aza na 33 ans yaya aza na 33 ans avandaka epai ya papa na ye oyo mwana aza na 29 ans avandaka epai ya mama na ye beteli ya lisolo ya lobi bon ok d'accord bakomi kozala bazosolola ndenge ezalaka mama bapréparatif mobali akoya asa fiancé abala ye etu ya tuni mobali na yo akoya kan abia ya soki akomi mpe na koya na koyebisa yo aya kobosa te fo yebisa nga mpo fo to préparer bien mambo libala atala kaka nga aza ya na yo nakozala kwa dame d'accompagnie na yo boye na boye ya problème eza te Caro aza na 29 ans azaki na bolingo makasi epai ya mwana mama ayebiki aza grande sœur na nga ene ya famille azaki na bolingo mingi na ye nzoka ye yaya bolingo oleki azaki nango ezaki oyo azaki nango na kati ya motema na ye te yango na mokili oyo makambo oyo eka na ntango ya Caïn na Abel esila te ezala kaka bandeko mama jeni mongai pour monanga il faut ça très attention yabe ya Zakari tulomba ya ngai ya pasi pe ya bisengo la mami la plus stylée mabi bakosaka na moninga pene ndakisa nango ozala ekenge matiti l'angolaise la fille de ma mère zala miso kofunga mayaya ya mete na ngana Toulouse bata papa Edo dia wakana yaya faut que ça la attention ata soko bimi kuta na ma bernaise obene matopse mona popia mkolo alobaki boye il faut que ça la attention maman eza na motoba babi singo sobiki je te fais de gros bisous Caro sika sa yebika ke mwana mama kende ko bisa mwana mama makambo mwana mama kama ko tuna Caro mobali ngo yamkoni yeye na ko yebisa tango ko ya muke Caro akoye mkoni ya na ko yebisa yo kaka entre temps zo la mobali kotoyo mobali za ko sanene aza ko se préparer pour akende Congo mobali atika na une semaine ya ko ya Congo poto mazoya azwa ko fiancé na ko pesa dot mala moko Caro akepa yaya siko ndenge za wana il faut kende koedenga otikanga na kitokende pa ya tailleur na somba maputa ba tongelanga ba bongisanga tout ça boye na boye po mobali nanga akoya na date boye akoya samedi donc ayeko bisenti une semaine à l'avance mobali nanga akoya samedi boye ba tailleur ikishasa baza mutu parce que ba tailleur apoto te akoya samedi kuna zaka opesi lelo lobi ozui akoya samedi mobali na samedi oui mobali na akoya samedi akuta poto metango oya samedi akovanda nano une semaine poto sa mama makambo mike samedi muso koya kuna ya munde akoya kosani ko se présenter pe ko bala ngai ya bi OK d'accord tout ça ba démarche qui pas tailleur basali ba démarche ba qui pas tailleur ba sombi maputa ba qui ko tongisa basali nyo surtout ensemble basali ba programme ba kolamba boye ba kosala ba kozongisa boye OK Yi a mi fongoli pa ya na ya mwasi Caro mi fongoli qui c'est ma grande sœur aki kotika ye basumbi maputa batongisi motema polele ke mwana mama za yaya na ngai do fona zala kaka nazalaka na liberté pa na ye nazala bien pour ayedenga mpona makambo ya libala na ngai mama Gilene Mosoba landa lisolo ndenge ezokende oyoka ndenge ezokende tia pipi fika chunga mwana chuka Carmen Lukiso makambo ezao Clarisse Kongolo la trésorière makambo za minene soko yoki yango obete pe mari po lumbu yepazo maele makambo ezawa maman Suzanne je te fais de gros bisous ba matela bana merci beaucoup na matela bana nga maman Suzanne je te fais de gros bisous merci beaucoup mobali aye akomi Congo samedi on nga lobaki mobali akomi Congo tokomi dimanche lundi Caro abandi koyoka nzoto mokusa Caro azoka mokusa na nzoto mo mokusa so esali bibo ebimi mo mokusa esali bibo ebimi mo mokusa esali bibo ebandi kosala mokusa mama nayoka nzoto mokusa mama nayoka nzoto mokusa muke uwa mokusa ndeni alala buta lelo ala mukalobi ebakisami alala buta ebakisami abi mama ile anito bongo sikoyo na nzoto na biso ba mama
awa tabu ozate parce que bato fo boyoka ndenge nini mokili eza mabe na nzoto ba mama pa etobotaka bana na sexe mama alobi mama makwanze tondi ngai mama netu mwana cha solongeli banda na bima ezate mama nga mobimba makwanza na makwanza maladi ya mpese mama bandiolela bamama leki babandiolela oyo nini mwana bakobala samedi mardi mercredi wana baosaka na mobali na telefone baza koevite mobali aya po aya kokuta mwasi ndenge akomi kaka bite omoni nde tobongama boye ndenge ezalaka kosola kuta akoka te ye yaya wana azwi telefone alongwe pa ya papa na ye aye kovanda wana mpona nini parceke bazobala leki na ye ye lokola aza asokipe na leki nzoka moto abwakeli leki maladi wana eza ye grande sœur Marie abwakeli leki ne karo po azokende kobala mobali ya poto ye 33 ans abali na teleki akende kobala bebisi leki nzoto botala niveau le cœur de l'homme botala motema ya motu mwana mwasi ayebisinga alobi mama nitu nazo kwanza na mbeli mama moni mbeli nazo gratte na mbeli nzoto mama sexe na ngai epoli na kaka ko gratte mokusa nga mona ko il faut bato bakwanza nga babanda ko kwanza nga mama kwanza koto mama leki do mokusa ndenge ya kosakana te mama ipe ko bandeko nini komeli mwana aza kutukolela nini komeli mwana leki na nga nini komeli oboye bango bazo bayebi kutu te ke ye mutasali boye mobala amoni tokomi jeudi abisi mwasi abimi na makambo na bino okobombana tout ça mwana nga azomona ntina nango te fona sa nini ifona ya tomonana mwasi atali kola te na se na kosala nini parce que azalaki na mbongo moko efa pesa mwasi bakese barenforce na biloko ya kolia po mwasi mama nayaki mpenza na bamoyen te mobali efaki asani assume mama na ngai mobali aye atala mwasi mwasi ka elongi na so nini papa toyebi te tomoni kaka boye biloko ebimi kaka boye na nzoto papa yango tosaka bapriere mobali abi mama me boye na kokobala te akobala ndenge nini boye nini yango boye mobali azongi ayebisi mpe bafamile na ye kekuna epai na uti nakuti mwasi biloko nini okuti biloko na nzoto ndenge nini yana ya mokolo abi tokie na nkuna nakende kotala nga mpe bayena yana ya mwasi ya te me maladi ya mpese ti bongo azwi mpesa yango wapi tozoyeba te toyebi te mpesa yango ewuti wapi maladi ewuti wapi toyebi te nzoka moto abokeli maladi mwana mama na ye Marie ye moto abokeli ndeko ne maladi mpo ndeko ne azokende kobala po azwi mobali ya bala yaza na 29 ans mobali mpe ya poto pas n'importe quel poto ya Paris ye moto abebisi mwana mama na ye abi mama nitu sexe na nga mama nitu ezobi mama ye mama nazo kwanza abi mama je me gratte avec le couteau mbeli nde nazo gratte nango mama koto mama leki ya gratte koto mama koto yo mama bamama bazalaki na shwa te bami kosanga bakisi babaki bachama ya pondu soki nini bamama bazalaki na shwa te ifaki bakende kotalisa makambo ndeko na nga wana mwasi date nanga oyo efaki tobalana na mobali ekoki libala esalami te nga nzoto nyonso eza ya kobeba azongi na ye mpa na bango na bando ya kaka lokola bamaladi esali mpe boye mwana moi mpe libala ekozala su te nde mpe libala ekozala te boye nga nazongi na banda kaka akoya nzoka mission eyelaki esaaccomplir aye kobwakela ndeko ne maladi mpo ndeko na bala te bamama babi tokovanda boye te boyebi kaka bamama oyo na bayebi liloba nzambe te oyo balingi kosambela te bakende na bituna-tuna na banzela kotuna bakende na banzela kotuna baloba bayebisi bango yabi me moto asali ye boye ya na ye ya mwasi Marie ye moto asali ye boye mpo na jalousie mpo leki azokende kobala ye lokola abali nanu te motema pasi esali ye pasi keleki na nga aza na 29 ans nga na 33 ans ye azokende kobala epui mobali ya poto yango abebisi ndeko na ye nzoto bayebi vérité le ye o moto mama alobi me bango nyonso bana na nga na kosoka wapi na kosala ndenge nini ntango bango baki kotalisa makambo ntango bayebiso bango eza Marie mama benga Marie oui allo mama
naza na besoin d'urgence fois na ndako nga naza te na braza ndone na benga bozo to na braza mari nzoka kati mari kimaki na braza aza pete na ndako na bango mama la ni tikuna na ndako ba bise mari azate tango wuteke pa na bino le lendemain nango akendaki braza abeza na makambo ko sana braza nzoka mari akimaki ayebaki lokwa kwa ki deja na kati ya ndako baza koloba ke non tokendo talisa nana ko sala mwana boye loko nini mwana zali ya nani tango ayokaki bakende kotalisa nde Maria kimaki Maria salini asimizala ke braza batikali wana mobali ayaki mpona 2 semaines nyonso ekule mwasi maladi na nzoto mwaya bala ye susu ezalaki te mobali yana alobi o famille deja eza boye mwasi nano babali te babandi kobokele bapese ebongo na veni ekozala ndenge nini bon ndeko na biso azonga nano poto tokotala makambo ya libala oyo nsima nzoka ezalaki wendaki ya mbote au revoir ma Chantal kilo nzoka makambo nazoloba nzoka ezalaki au revoir bijou kala la béton faut qu'on sa attention benda pe basi ya sango matoi faut qu'on sa très attention Marie-Claire Chango zola na makambo naoloba faut qu'on sa très attention mokili eza mabe makasi mwana ya mama moko Amélie libela atikeli ndeko na ye yoka niveau ya jalousie kaka pona libala mabala ezomema bato na se ya mabele mabala ezobwakela bato maladi mabala ezokotinda bato baempoisonne baninga mabala apôtre Paul alobaki ya kobala ata avanda na ye lokwa paster Moïse Mbiye mabala ya Moïse Mbiye abwena ya kobala aboyana yebi nga na kobala na nga te ata botonisi stade soki du 20 mai soki du 30 juin soki pe stade du 40 juin bobandi kobetanga mabanga bala na kobala te mpona nini kokima bamikakata na modele parce que Moïse Mbiye aza na raison tala niveau ya motema mabe mwana ya mama zuwa na ndeko na ye ya mwasi babimi na ye nzoto ya basi moko bameli na ye libele moko mwana mama oyo bato balingaka makasi mwana mama na ngai kamakambo mwana mama asali mwana mama na ye mama elia nitu basejour ya mobali esili mobali azongi poto nga na tikali Kinshasa libala esalami te traitement tina bika mama ti maladi tika nga ti poshe zonga mama mobali banda kenda lokola mungwa na biloko akolia mobali akenda mama na banda contacter mobali ayambanga so na telefone te nake na famille na bango yana bango alobi te famille na bino eza famille ba problème pour maman bango c'est que vérité que non moi na nga za problème te moto abokele malade ya mpesa eza grande sœur na ye mpo na jalousie maman na biebi famille babwakela na maladi eza place atia lokolo te baboyi mobali ya poto abala Karo libala wana esilaki kaka boye lokola mungwa na kati ya nzungu nani asali ye boye mwana ya mama na ye na kombo ya Marie ye moto asaki ndeko na mwasi mobali efaki abala Karo abalaki su Karo te à se faire traiter à se faire soigner boyebi mpe mondele asasala mwa produit mwa tube mwa nini pakoli na ye mwa poso na ye ezaka chokola ekomi ya pembe mpo alongola batashe ya babiloko wana ndenge esalaki ye na nzoto akamati akomi na couleur oyo kutu ye azalaki kosote te na vie libala wana ekenda mai kaka boye yango wana bandeko motema mabe oyo toyebi te tokosuka nango wapi makambo yango mpe esalama ntango ya Kayin na Abel ti lelo koma bato bokokoza mitema mabe ya boye mitemo ya mabe mpona nini yango wana bandeko ifo komibatela
Il faut que ça na moi hypocrisie le quoi ba embadi. Ba embadi ba na hypocrisie makasi. Na makamu mususu soki na esalami te koloba te po yebi te. Na babi toute vérité n'est pas bonne à dire makamu soka keza ya koloba te ofungoli mutu motema oyebise likambo ye wana ka mutu akoboma olobi wana ezali wate ezali wate kaka mutu osali confiance opesi secret na yo ye ka mutu akodétruire yo lobi. Faut que ça très attention mabe bakosaka na moninga pene redi ya misa eloba ndakisa na yango ozala ekenge. Il faut que ça la ekenge na makambo nyonso tozala prudent lokola banyoka zala prudent lokola serpent. C'est parce que matiti ningani abatami po matiti ningani bo mutu aoleka tango yo koleka kan yo mutu akokotisa venation mbala moko abomio de peur que yo sali niko boma ye mutu liboso tala nyama mama ele. Il faut que ça fasse très attention. Banglais baloba don't trust anybody, ne fais jamais confiance à quelqu'un. N'est-ce pas makatika pesa na ngai bino bata banglais kiki aime grâce bata banglais baloba ngo bonti don't trust anybody, ne fais jamais confiance à quelqu'un. Makam nazaki nango koyebisa bino lelo yango wana motema mabe ezaka na bana ya papa moko te oyo bana ya mama moko abali kutu te mpona yana yasa nini alingaki te eloko nini esali yabo kele maladi jalousie zuwa keto motema mabe yango nalobaka soki otali nga omona motema mabe kotala no nga te mpo kosepela no na nga te okosepela nga te kotala nga te ou bien soza motema mabe otali nga esunga yo ochange okoma motema malamu. C'est la motema malamu nzambe akopambola. Pourquoi motema mabe? Pourquoi la haine? Pourquoi la jalousie? Pourquoi la méchanceté? Pourquoi la colère? Pourquoi tout ça? Ce n'est pas bien, c'est satanique, c'est diabolique. Répentez-vous, car le royaume de ciel est proche. Et le banangota Irène Massiando qui Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Bobongo la mitema, bosuko la mitema. Pour la lelo to sukiwana. Abonnez-vous massivement à Eliane Nitu TV. Bo s'abonner. Au fini, mbala liboso s'abonner, mbala fini cloche à notification pour que ceux qui émission écoutent ça nini aura taka émission ti. Kende pe que ne ko s'abonner na Katika Pesa TV. Okuta pe kuna masoka kitoko isali. N'est-ce pas matiti la ngolaise? Ya mete. Ya bongoti. Kende que ne ko s'abonner na Kiki M Grâce. Okuta kuna sala pe musala kitoko. Pona lelo to suki wana kanda bakindi vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tata nzamkala sakuma zamba nibeshane bana beti. Bye bye.